la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, bandeko balandia EDTV, mbote na mabota na bino, mbote na ipai nyonso oyo bozwami na ngonga oyo, esika bozali kozwa libaku ya kolanda biso, topesi bino mbote na kombo ya ekipe mobimba ya EDTV. Tozali bongo lelo le 30 mai 2018. Toye na tranche na biso oyo ya température pona to meka ko kabula na bino to meka ko zwa température ya mokolo ya lelo na oyo etali bongo mboka na biso République démocratique du Congo. Na température na biso ya lelo tokozala na moins quelques points oyo tokomeka ko développer na bino to meka ko tate yango to meka ko mesurer yango boni ezali na température ya lolenge nini. Ezali bongo pe lisusu en rapport na température autote ko sala na auto lobaki bongo France na Angola ba pesi ba congolais bongo passe en nord. Tomoni ba message na bino bo bengi biso na ba téléphone na ba commentaire na bino na ba WhatsApp na ba wapi bisikande na ndenge automé ko partager na bino na sujet oyo to kabolaki elongo na bino bandeko batu batalaki biso na nzela ya télévision ba réagir ba balandaki biso na nzela ya internet pe ba réagir. En tout cas, topesi bino bongo merci mingi na ba réaction na bino ya solo penza to moni était intérêt ezali na oyo tozali ko kabola elongo na bino. Kasi na même ordre d'idée to moni après makambo ya Angola na France to moni ba menace ebandi. Ba menace ebandi epai ya gouvernement ya République démocratique du Congo epai wapi bazali ko sala ba mise en garde bazali ko kebisa ba kebisi France ba kebisi bongo Angola ba bina bango ba keba ba meka kokota makambo ya Congo te ba keba nakanisi tangu tolukaka bonne gouvernance na kati ya mboka na biso to tangu tolobaka ete tolingi to instaurer état de droit ezalaka pona intérêt ya ba congolais nyonso. Ezalaka pona intérêt ya mutu te, ezalaka pona intérêt ya chaque citoyen congolais nyonso aeba kotosama pe aeba kotosa. Soki tozali na kati ya état de droit nyonso ezali kotambola na lolenge oyo esengeli nakanisi tokozala état moko puissant. Nakanisi tokozala état moko oyo respecté. État oyo ba état mosusu eko respecté na ba ka oyo ba état mosusu basali manquement vis-à-vis na bino bozali prêt ya kosala ba sanction oyo ekomeka ko recadrer bango pe kozongisa bango na nzela. Mais na ka ya mboka na biso lolenge oyo ezali lelo oyo bandeko na ngai ekosekisana kosekisa koyoka ete gouvernement ezali kokebisa gouvernement mosusu te bokeba soki bosali boye te biso tokosala bino boye. Sanction nini oyo République démocratique du Congo lelo oyo na ndenge oyo ezali na esika oyo komi na yango lelo ekoki ko infliger na moko ya ba pays oyo eza ko composer monde na biso na mokolo ya lelo. Ata pays moko te République démocratique du Congo akoki ko ba sanctionner ye bongo ayo kapasi. Je ne pense pas que pays wana ezana peut exister na kati ya mondo. Biso tokoma na biso ba l'échec ba mikila na makambo nyonso Congo ekoma na mukila. Congo bakoma ko compter kaka na oyo azali na yango na sia mabe tozali na minerai tozali na boy minerai yango exploitation yango pays mobimba ezalaka ta na contrôle na yango te. Bongo ba ko sanctionner ba pays mosusu lolenge nini. Bambula na bambula chaque mboka ba établisaka oyo de bengi bongo ba statistique na ba matière nyonso oyo eza ko composer un état. Na 2015 statistique moko ebimaka Congo na 2015 ezalaki 88e client ya France. 88e client ya France. Tolo bata lelo na 2018 baza peka 88e client ya France. Donc liboso ya Congo toza na 87 clients na sima toza na une centaine de clients ya France. Soki tolobi balongoli 88e client ya France, France eko perdre loni. Na kati ya ba partenaire privilégié na 2015 ya Congo tozali bongo na rang ya liboso na Chine.
Deuxième rang, Afrique du Sud. Troisième rang, Zambie. Et quatrième position, Ezali Bongo, Royaume à Belgique. Donc Belgique dans quatrième position. Ce qui botali, ba pays Oyo, bazali na ba rang mieux placé, na côté à coopération, na côté à partenariat, na mboka na biso bogomona, ezali kaka ba état Oyo, ezali normal te penza. Pays na biso, pays mosusu lokola Afrique du Sud. Oyo ezali na biso esika moko na kati ya continent moko. Bazali o bazali to boite. Bazali ko bazali dans deuxième position, il y a partenariat na biso ba congolais. Tomonaka mbala mingi yango na ozonga susu na eloko na tuko lo batina état de droit pour na tous la respecter ainsi de suite. Tomonaka ba pays mosusu tango président azako kende visite na mboka songolo to pakala na valise na ye na convoi na ye amemaka ba entrepreneur ya minene ya mboka na ye ba société ya minene ba entreprise ya minene na ba secteur songolo to pakala ya mboka na ye pona ba kende kotala opportunité nini mboka wana ekoki kozala na yango pona ba entreprise ya mboka na bango oyo ekoki ko amener quelque chose kuna et puis oyo mboka wana ekoki ko apporter na ba français sur le plan ya économie na bango. Mais biso na Congo pasi na biso ezali nini ba congolais oyo bazali ko gouverner Congo lelo to ba oyo baza ko gouverner Congo par défi bango ba coopéraka na ba état te so total malamu na profondeur bato wana ba coopéraka na ba individu ba coopéraka na bato à tel point que ceux qui moto wana azali sous na parfum de confiance na bango te relation wana nyonso ekolala nye to koselaka bato makambo to lobelaka bato Belgique ezokotela Congo France ezokotela Congo Afrique du Sud ezokotela Congo mais so totali na profondeur ezalaka penza bongo te ezalaka ba individu oyo bakotaka na makambo ya mboka soki individu wana baza su na parfait ya sainteté te na Congo to na ba dirigeant wana okomona elali nango tozwa kanda kisa ya Belgique awa biso nyonso toyebi ete Louis Michel nde moto azalaki na parfait de confiance na Joseph Kabila lelo oyo Louis Michel na Joseph Kabila babebana tozoyoka pe relation entre Belgique na Congo lolenge nini oyo ekoti mbutu. Donc quatrième position on a peso total yango malamu ça ne dépendait pas vraiment de l'état belge na état congolais. C'était toujours entre les individus. Toyeko Zwaka Afrique du Sud est en deuxième position. Ezalaki mingi Afrique du Sud en tant que état. C'était Zuma na ba intérêt na ye na Joseph Kabila. Lelo oyo Zuma akomi moto na boloko moto na mokangami o bazuzi baza kolanda ye na sima. Ba intérêt nyonso wana ezali lisusu te. Preuve aneke parmi ba makambo ebele o bako akize na baza ko akize na Zuma makambo ya Congo pe ezali na kati. Donc Zuma na Congo bazali na bakop na bango na ndenge na bango et non Afrique du Sud na Congo. Soki tozalaki bongo na ba état de droit et pas wapi citoyen nyonso azali na pouvoir na ye ya citoyen na kati ya mboka tonga tozala état moko puissant, c'est-à-dire tozo coopérer entre les états oyo nyonso tout clarté ekozala soki l'état na bino ye tobi que non parce que na France en 2015 awa ba énuméraki ba secteur oyo ezali porteur ya ba emploi ezali porteur il y a investissement moko, il y a malamu na kati ya Congo. Donc ceux qui étaient respectés, ba français balinga ba mema, ba entreprise na bango oyo so concerné ba secteur wana, balinga ba sala ba coopération oyo sengeli, bongo sika ba banda ko sala misala oyo ko petsa France mbongo pe oyo ko développer mboka na biso Congo. Mais kasi lokola biso tozana na état tetilelo oyo, ba individu nde ba komaka ba pomba na kati ya mboka na biso. Yango wana tokoki koloba te ete français boyena baza na pouvoir eloko moko bakoki ko infliger ba français ezali na yango te.
pamba te bango bakopelaka na ba français te bakopelaka na ba individu bato mango na kati ya ba gouvernement ba ministre moko ya mo influence bazui entrepreneur moko côté na ba multinational ainsi de suite. Mais la coopération État réel na mboka na biso Congo, ça n'existe presque pas, ça n'existe pas. Le long oyo sikoyo ba coopération wana ya solo solo ça peut exister te. Bino bolobi beaucoup infliger ba français ceux qui ni toyebite boza ko mettre bango en garde. Bosani matungulu ya ba Congo ego ya susu na France te. Pomme de terre ya Kivu ego ya susu na France te. To makayabu ya Mwanda bito na biso ya Katanga ego ya susu na France te. Ça va faire quoi aux Français? Voilà comment bozozong sakambo kanabiso toujours na ciment. Na lié et place ya kobongisa état et fonctionner normalement. Bino bokanisaka été bino nde bose substituer na état. Non, l'état ce n'est pas l'homme. L'état c'est les institutions. L'état c'est l'ensemble. Ya bandeko nyonso oyo bazali bana ya mboka ewana. Angola, parmi les 4 ewana bazali te. Les lois sanctions au bino boko infliger na Angola comme état ezani. Pour priver bangolais ni. Fabrication minduki na biso to salaka na mboka soki nini to tinda osu na ba epa bangolais te. Bansasi na biso to kangango to tinda sous bangolais te. Bandeko, voilà comment notre pays est devenu ridicule. À cause ya batu oyo, bazo kanisa été bangonde bakomi l'État. Mende, malchance na ye, rôle oyo jouer kawana, et bimisa est ridicule, makasi koleka bat bambre, nyonso ba composera ba gouvernement successif oyo landa minakati comme ye, ministère wana ba dessiner yango pona ye. Donc, et bien, ça est toujours ridicule. Comment ridiculiser dans n'enge mongo impossible. Je ne sais pas ce qui est mon cas c'est rendre compte. Donc voilà un peu comment mboka na biso so tambola na ba makambo lolenge wana, ça fait mal. Ça fait vraiment très très mal. Donc nous ne sommes pas respectés et nous ne serons jamais respectés ceux qui toujours continuer na lolenge o. Na kozonge la lisusu pona koyebisa bino bandeko, voilà pourquoi dans loba qui était ba pesi biso passe à nord bota la ndenge nini likambo yango ezali kotungisa bango. Mais sikoyo na ba commentaire na ba appel na ba masolo to solo na bino na répéter bino pona koyebisa bino était biso eliki na biso ezali te ete Angola to France ba kokene kolongola Kabila te. Biso eliki na biso ezali ete ba Congolais ba telema bazwa bokonzi na bango bazongisa yango na maboko na bango bongo bakoyeba nani oyo bakopesa bokonzi oyo akokamba mboka na bango na lolenge oyo bango balingi. Sikoyo ekozala na mwa facilité pamba te tolobi boye ba mboka misusu bakomi na miso na bango kotala mboka na biso na ndenge oyo biso tolingi ezala ekambama. Bakomi kolobela makambo langage oyo biso ba Congolais en général tolobaka. Voilà courant ezali côté nini. Voilà ce que ma ekomi kotiola vers population, vers peuple congolais. Tolobite bokanga tokanga maboko totalela bango non. Tosala oyo ko senga ete bango ba accompagner oyo biso tolingi. Na moni bandeko mususu côté pe ba commentaire mususu un peu zo kene na sens à négativité te tolobaki na bino nini Kabila kolongola masasi bo moni nde to comité même masasi yango bino bozoya kolongola Kabila France akende suna minduki alende kolongola susu Kabila Angola susu na minduki aya susu kolongola Kabila et après non ce n'est pas ça. Nous voulons que volonté na biso ba Congolais et s'exprimer d'une manière claire. Na façon oyo esengeli pona toyeba kozwa libération, toyeba kozwa indépendance réelle vis-à-vis na ba oyo bazo diriger biso par défi
et vis-à-vis na ba oyo biso tokanisi ete ba mataka mboka na biso. Et schéma ezakaka moko oyo biso moko soki totelemi. Donc voilà un peu dans le chapitre oyo ngana linga ki tokabola na bino na température na biso ya lelo. Na point mosusu nakanisi bino nyonso boyebi ndeko na biso bongo fils Mukoko oyo azali bongo azalaki bongo secrétaire national ya UDPS chargé à mobilisation moko ya ba adjoint boyokaki nakanisi mingi pe bayokaki te ndeko na biso azali bongo na bokono azali malade comme azalaki moko ya partenaire oyo bandai koleka mingi na chaîne na biso EDTV totikaki bongo te tomekaki kokita koluka koyeba boni mwana mboka azali koyoka nini oyo esali ete abela pe maladi nini to bokono nini oyo ye azali na yango. Ekipa ya EDTV ekendai kozwa kokutana na ye mpona tomeka kosolola epi ya solo na biso oyo etali pe parti na ye oyo ezali bongo UDPS parce que ba nomination ekutaki ye pe na kati ya mwa bokono wana. Donc tolanda ye bongo tokoyeba kozongela bino. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Ouais, merci beaucoup. D'abord, on a manifesté solidarisme. On a Ngai à Ndaku. Bon, il s'est fait que avant de nommer Bisso et pas présent Tshisekedi pour nommer Bisso le 14 octobre 2016. Wana Nazala un parlementaire de Bouna collectif. Nazala qui est atteint la tuberculose. Bon, et puis ça y est que na moment wana na silisa qui cure. Là na silisi traitement, il fallait avoir normalement repos il y a 3 mois. Subitement président Tshisekedi a économé ngai. Donc l'air à nommer ngai, j'étais obligé na zwaka reporter où ils a carnet sur le monde ils a kala, ils a que où wana yalaki avant na coma national. Subitement et puis si que Naki Kobanda Kokende na ba parlement debout na batongo parce que ça me demandait le repos. Kokende parlement debout na batongo ba 5 heures pas na kolia oyo Kabila imposa biso donc kolia moko ya pasi awa na Congo parce que tuberculose et à la radie na repos bon il faut kolia suffisamment OK koloba ozongi olie bien te environnement mabe. Nayaki kosala rechit. Quand est-ce que na sali rechit? Rechit na sali yango parce que pour votre information na nuit il y a le 8 na le 9 na quartier tozali ba enlever combattant na biso mo kombo na Evariste maître Evariste Kwete. Nga tant que combattant ya cellule ya des bonhommes na dirigeant qui na initié qui réunion moko ya des cellules maziba po to na des cellules là maziba na malemba. Na mona na ngai na éviter les parties loko moko o ba famille belé ba la soki ba kangi ndeko na bango ba ya koloba ki partie abandonnée. Tout ça là qui délégation à 50 personnes to kinda kota la maman ya Evariste Kwete o ba kangi selon ba information na zanango azana annex. Donc depuis le 8 au 9 mai o azala porté disparu. L'air to komi kuna to consoler famille to na kobima to bimi na zone ndaku na butu na sali forte fièvre na kanisi ki na mena ba aspirine ba paracétamol ba calmant et sali ke simbité donc il comité na niveau mo na ko côté maté donc c'était vraiment très dangereux ba yo me mangana hôpital à Pembeni c'est par là les médecins et hôpital à Pembeni a constaté que na sali rechute na tuberculose automatiquement a recommandé ngai na centre spécialisé donc à partir à centre wana avec ba moyens de bord nde na banda qui traitement sikoyo neti rechute donc oyo na banda qui traitement neti rechute na centre wana donc sikoyo la fois passée c'était 6 mois on a salaki mais le quoi na sali rechute les médecins lobby nanga ke mbalo yo na kozala na 2 mois ya batonga chaque jour donc tinazo yambo na uta ya centre 2 mois ya tonga chaque jour et 6 mois ya traitement net 8 mois et il m'a interdit de parler il m'a interdit ya kosilika pe a obligé nga na alimentation moko boye
il faut nazala parce que à tout moment sur na mairie qui si na centre il faut nazwa 1 heure il y a espace après 1 heure ndé na lié après coller na lali donc il m'a interdit le mouvement donc il y a nazavuma malade c'est pour cela na bengaki EDTV na yebi ke bolanda maka bon bato basepelaka na ngai te bon nasengi bango pardon bao basepelaka na nga nalobi soki bakoki kolakisa nga solidarisme balakisa nga ke Tshisekedi akufa na solidarisme te parce que ça me demande des moyens boyebi ke biso awa na Congo lokola toboya na biso ba médiocre tosalaka te donc je n'ai pas vraiment des moyens. Ouais ngai wana nazalaki malade na apprendre ke kombo na ngeza te bon ndenge tozalaka ba nationaux wana eza o babengaka eza privilège te eza charge donc eza pe coïncidence mo naturelle soki neti ba nomaki nga na ndenge na lingaka parti na lingaki na continuer kosala donc eza neti nzamba épargne nga po docteur pe ayebisa ke pona entre parti na vie na yo donc nzamba quoi là a planifier le remobo mais ce n'est pas vraiment un problème on azo sala yango parce que on peut bien servir l'IDPS même soki oza na cellule donc bakombata misusu baza na niveau ya Uvira neti totia neti kaya Sephora na Goma ayebana po aza ayebana combattante active aza nationalité mais ça ba nationaux misu ba yebana pété donc la fils ngo koto wa bon na moni na ngango za problème te nga na za ya moto na sina pela déjà donc mutu ko bomate même na sapeur pompier donc le problème est que ba konzi bango moko ba oyeba place bako placer ngai et dès que je vais me rétablir, je vais continuer à servir les partis. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Bonne chance na Batunion Soba nommé, mais particulièrement dans le ça, félicitations à Oyo, Tobandagine comme parlementaire debout, M. Augustin Kabou a porte-parole na biso, le loi commis secrétaire général adjoint chargé à communication, mobilisation et implantation. Donc, c'est vraiment parcours moya bien, donc il n'a pas si un coup de chapeau. Pour le président Félix d'abord, c'est quoi comme papa ya ban ebele tara IDPS parti à bamili mo ebele donc batisserie c'est basé ebele conseil na opesa ekaka aza mato mibale c'est-à-dire soki mutu aye koloba likambo François il faut ça là o babenga confrontation po mutu ana ko koloba likambo François alobi vérité il faut vendre ça et pas bengi François à tout si bango pour vérité zala songi zala ate. Et deuxième conseil ezala ke a veiller beaucoup plus na protocole nae ezaka ate ke bato ba jeep ndeso ba ende protocole ba kotie koza na mutu mo bomoni wana musunya batala gomme OK mutu anda yeko pesa information ki ba médiocre bazo sala plan lem su ya assassinat nae donc il faut veiller na bato ke bato baza tout autour nae na cabinet nae bazala bazwa bato tout donc na ndenge oyo ala une époque ya président donc ouais, il y a des conseils qu'on a apprécié na sens wana donc tozana ye donc si les a déjà donc mamboza pepele donc tout pouvoir qui on donne à s'intéresse donc si les a déjà mais par rapport na Jacquemain Chabani ndengo tuningai na kolobake fouiller à patience et fouti alaki si vraiment kaza vacciné mutu IDPS na mara nyonso eyelaka Jacquemain Chabani soki ezalaki bato misusu me basi balongwa mais akangama kaka parce que amona eke ye ya part IDPS aza na place mosusu akokende te donc lelo eboti ye mpe toyebi ke aza mutu oyo akosala quelque chose mpe tokosoutenir ye donc c'est ça vraiment donc félicitations mpe ye mpe coup de chapeau. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, bandeko nakanisi ete biso nyonso tolandi na bokebi penza tomoni bongo toyoki bongo oyo ndeko na biso mwana mboka fils mukoko ayebisi biso azali bongo kubela azali bongo na maladie ya tuberculose oyo esali bongo rechite oyo ye azalaki na yango kala asesoignaki penza comme il faut te lelo oyo esali rechite ye wana akoti susu bakie pendant 8 mois a meka kozwa ba soins appropriés pona maladie wana iba kozala éradiquer na kati ya nzoto na ye en tout cas
nakanisi ezali bongo ba bokono oyo na bamboka ebele ezali déjà coexister sous te. Mais kasi na mboka na biso tuberculose eza toujours kosala rage pamba te tozovivre na bacondition oyo tozovivre na yango. Voilà moko ya baraison lisusu oyo tozali kobundana mpona koinstaurer état de droit, mpona koinstaurer démocratie ya solo epai wapi peuple na biso akozala bongo mokonzi, peuple na biso akozala bongo koyeba ko se faire soigner, kokende na baéducation to kosala bamakambo oyo esengeli na ye po santé na ye ezala toujours malamu elandama. Nakanisi bokono eyaka mais kasi ezali na bamaladi mosusu eza koya par rapport à condition de vie oyo baza koimpose biso na kati ya mboka na biso wana. Mwana mboka fils mokoko ye wana boyoki ye toyokaki na baréseaux sociaux aza malade biso ngai tosuka wana te tokendaki kino koyoka ye boyoki ye bino mpe lokola en tout cas aza kosenga aide na bino baoyo bazali na motema ya koluka kosalisa ye baluka kosalisa ye ekozala malamu et mpona ayeba kose faire soigner pamba te kolandaki wana pendant 8 mois ce n'est pas donné soki oza na bapossibilité te okokoka te. Yango wana azali kosenga lisalisi epai na bino bandeko na ye baoyo balingaka ye boyeba komeka kosunga ye mpona ayeba kozwa baswe na ye pendant 8 mois oyo ye akozwa baswe. Epuis toyebi lisusu ete bokono ye wana moko ya bakisi mpenza ya makasi ezali bongo kolia pamba te ntango ozali komela bakisi wana il faut olia na ndenge oyo esengeli po ete kisi eba mpe kosala na ndenge esengeli. Donc voilà oyo itali bokono na biso fils mokoko. Mais en dehors ya bokono na toyoki wana mwana mboka fils mokoko azali toujours kopense mpe na parti politique na ye ezali bongo UDPS epai wapi banomination esalamaki bomoni lolenge nini azali bongo fair play a se retrouver te mais kasi a abandonné parti na ete azali toujours koba na kosunga parti na ye malgré aza malade akosala na bamoyen oyo esengeli mpona koyeba kosunga parti na ye asepeli na nomination to na vote d'abord nomination parce que ava bavote banomaki ye nanu na kati ya commission wana ya sep mwana mboka Jacquemain Chabani bon na kati ya commission na bango nde bayebaki kovote ye président ya commission wana asepeli na yango et puis apesi ndakisa oyo ndenge boyoki ya constance ya kozala patient ya kozala fidèle na oyo yo ozali na yango bongo lokola idéal parce que bandeko ebele na place ya Jacquemain Chabani bakoki kozala lisusu te nde basi bakenda kala kasi Jacquemain Chabani atikalaki na parti na ye kino azongeli lisusu exécutif ya parti na ye azongeli lisusu bacommission oyo ya badécision ya makasi ya kati ya parti na ye donc azwi lisusu baposte clé na kati ya parti pamba te atikalaki bongo na constance elingi koloba te ete po oservir parti il faut ozala kaka cadre po oservir le Congo il faut ozala kaka ministre non le Congo on peut le servir na ba niveau nyonso parti politique ope yo ndimi kokota na kati dango so lingo sala politique to lingo militaire kati na yango esengeli na yo kaka te oyeba kozwa poste songolo to pakala bongo loba te nazali na kati ya parti politique songolo to pakala non bandeko toyekola kozala na fair play pamba te fair play mingi oyo ezali kozanga na kati ya mboka na biso yango nde eza komema biso na kotingama na baposte bamosusu atingami na poste moko ata oyo eza na salaire te mpo alongwa ekomi problème bakoma meme prêt ya kokende kokota bonganga mpona kotika na kati ya poste oyo ezofuta même pas. Donc voilà un peu oyo tokoki koloba na oyo etali mwana mboka fils mokoko tokoyebisa bino lisusu ete na côté ya envol oyo azali bongo membre ya AR membre ya ensemble ainsi de suite bango bazo prévoir meeting na bango na Sainte-Thérèse ndenge boyebi et mwana mboka Delice Sanga ye wana azali ko continuer ko mobiliser bato mpona koyeba kozala mokolo wana na meeting oye azali ko préparer donc azali ko préparer meeting alobi ete bandeko baya ebele baya koyoka message oyo bango babombeli donc babombeli botikala toujours branché tokotiela bino mo extrait mais ba oyo ba mesana kolanda biso na télévision pe na ba site internet na YouTube bokozwa intégralité ya mobilisation to ya moi rassemblement oyo asalaki bongo na chango kuna na masina bokozwa intégralité nango mais bodana na mo extrait oyo bongo tokozongela bino. Télévision, la
la chaîne de la diaspora congolaise. Metolobi, réunion ya liboso, meeting ya liboso, otokosala awa na Kinshasa, esengeli na bosenga ya président Yemoko, tosala yango bisika peuple azali koleka. Yango tolobi tokosala yango na Tchangu, eza esengo. Eza esengo. Tokosala yango na Thérèse Sainte-Thérèse. Eloko na kosenga na bino ezali boy. Présence na bino ezala makasi. Tango bokozonga na bakartier boyebisa na baninga te. Le 9 juin tokofungula liboke ya pimbo pour na peuple congolais. Miracle kozala. Il faut boya po toyoki biloba loba eleki mingi. Tuba tuba eleki mingi. Comme bazana programme te, bazana candidate, mosale tikali na bango kotonga obe butum na moyi kotonga Moïse Katumbi. Oche radio oyoka bango Moïse asali boy. Ozongisi boye Moïse asali boy. Biso tolobi na bango boy. Moïse azana tina na binote. Botika biso moko bakolo ensemble. Tokoya le 9 juin. Kolobela peuple congolais maye Moïse azako kanisa pona Congo. Est-ce que Bogoya est belé? Est-ce que Bogoya est belé? Alors, nakosenga na bino boyebisa na ba quartier, na ba venu na biso. Boyebisa bato nyos que tozali na réunion monene le 9 juin na Sainte-Thérèse. Nakosenga na ba comité na biso, ba comité sectionnaire, ba fédération na biso. Ba kota en contact na ba militant na biso, na ba ndeko na biso bisika ba fandi pote bazala na kobanga te. Bobanga eloko moko te. Mboko yo ezali mboka na biso. Esengeli moko na moko atelema poto kende liboso. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, nakanisi bolandi na bokebi, moi mboka Denis Sanga azali kobenga ba congolais, ba kinois, ba kende koyoka oyo bango babombeli bango lokola message kuna na Sainte Thérèse. Toleki tokota bongo na oitali bandeko na biso ya dynamique de l'opposition ekambami bongo na mwana mboka Martin Fayulu bango bakotaki bongo na conclave na bango ibandaki lobby ekosila lelo bazali bongo kuna na kati ba bimisho bango ba résolution nyoso ekozala po na lolengeni oyo bango bazali komona po na Congo na biso etambola malamu nini oyo sengeli pe bango moko en tant que force politique, en tant que mouvement politique, en tant que regroupement politique oyo bango bazali komilengela comment bazako bongama pona ba éventualité oyo nyose koyi kozala se présenter liboso na bango, c'est-à-dire soit ba élection ou bien transition sans Kabila. Ndenge nini bango bazali komona nyonso ba résolution ko bimaka la mingi te bokolanda yango na EDTV bo mission. Donc voilà un peu oyo tozalaki na yango na kokabola na bino na température na biso ya lelo botika la malamu na mabota na bino bisika nyonso bozwami kimia pe bolingo erigné kati na bino mbote na ba mabota ya ba oyo nyonso bazali fidèle pe na ba infidèle nyonso ya oyo nyonso ba dongola kaka na musika topesi bino mbote na kombo ya Kipombimba ya EDTV. Donc voilà, pona kosukisa na koloba na bino kaka bayi bazali na bomoi bayoka biso. Merci beaucoup, au revoir. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.